Succès ezali kilo ezali poids moko kumbi yango na moto. Mokolo kumba ki yango yoka dépasser te. Mais soko ekiti po tombola lisusu. Faut sentir le point là. Que bango mi balé ba yeba c'est quoi le problème? O ba we la rabana ba raison na bango. Dans la vie il faut toujours yeba ke. Okoko diembela na yo na vie ya muninga moko boye. Étoile na ye, ba rien étoile na yo peut faire vivre yo. Félix Oisé quoi monstre. Na Kofi Olomide, mon pao, à l'occasion de cet anniversaire. Au moment où nous sommes dans l'époque coloniale, il y a des mani qui n'a pas le tumba. Il y a des discussions entre bango. Voilà, très chers téléspectateurs, amis internautes, bonjour. Partout, hein, vous avez eu l'occasion de nous suivre sur Congo Suisse. Congo Suisse, c'est site nous toujours Makamamalamou. Alors, vous allez remarquer que nous sommes ici en direct hein, dans Epa Papa Lutumba Simaro Massia. Notre poète, hein, Oyo, Asalilelo, 60 ans de carrière et 80 ans, ça c'est fait. Alors, il y a un bon moment, tu es belé, bazaboye, tu es fêté, na papa, tu es sepé, na papa. Et puis, papa Nengazabongo a sali carrière naïe sans polémique. Carrière à papa est vraiment blanche parce que a fini moutouté, na banzembone a bien sanité, na banzembone mboa que les athées, au senti que papa a de côté à Kakama, ce n'est toujours tant que Kakango, na simalango tu tireras toujours les sons. Alors, tu zawana ensemble, na garnette, tu as toujours moussala, pour na et que tu sais, c'est toujours Robino, et on équipe à Congo souhaite que tu aies pas ya papa. Na sûr que notre quota pour au moins des collègues, tu as interview, tu vas na papa Lutumba, tu as interview, célébrité autour aux ala awa, tu as interviewé pour que bon comprendre et puis bon comprendre que Congo Suisse c'est toujours là. On va prendre les interviews avec Batou Bazala 4 et puis allons revenir toujours avec Garnett, le caméraman le plus frais. DJ Abdul Komonayo, ça fait un donc vraiment plaisir parce que Batbalobaka Mino Ming Boka Nizala Kate, artiste musicien, mais côté là que Oyeko honoré, non, pas plus Mazal quoi Kokonayo. Et le Konyo Koko retenu par rapport à 60 ans à carrière, papa, pour au Bota Mokuti, papa déjà Zali, et puis 80 ans à âge naïe, au Koko retenu par rapport à l'artiste le quoi, papa le Tumba. Na retenir d'abord, merci pour la question, na retenir papa le Tumba d'abord humilité, et puis sans complexe, papa le Tumba en dehors, il y a talent naïe à poète. A pesa ba œuvre ben na ba artiste l'autre moi pas le tumba l'autre na ba kratos ba argent no ba mata ba na ba composition ba ça ba beat ba bleu belé papa le tumba c'est une icône, c'est un monument. Humilité na simplicité na ende pousser biso ba koko na to yeba to bien na ba œuvre na ye to bien na langage na ye bien to bien na comportement ya bien yango moni azo mérité ba 80 ans le lozo fêté 80 ans na ye ils ont vraiment essengo fait na bi que gouvernement peut-être ba ta bonne fois ba rota ba podium enfin que ba artiste à l'ordre ba interpréter ba morceau papa le tumba ils ala bien parce que tant avant à l'honneur dès son vivant on a raté beaucoup des artistes ba vivant ba hommage vraiment dignité pas le tumba au moins je pense qu'il a profité, il était en Europe, on l'a envoyé, il est parti pour ses soins, il est revenu, il était malade récemment, Dieu l'a fait la grâce, au moins à 80 ans, alors réseau Singh a vraiment biso artiste, tout comme un modèle yaboy. C'est un papa, il n'est pas un saint. Il a des défauts comme tout humain. Mais la carrière, il est bien au monde qui a tambouré dans mon bossembo. Il y a un moment où ça va y pour des réalités où on a bien musique, parce que la musique, ils ont une force naturelle, ils ont une force surnaturelle, ils ont la musique et c'est un ramène. Nous avons été battus à 80 ans, en tout cas bonne chance à lui. Et qui a comme à 100 ans, 200 ans s'il faut, parce que nous avons une faiblesse, nous avons mais tant qu'on a la vie, nous avons bakokolo nae donc tozana pour na souhaiter ba bonne chose ya ngomona ki biso nyo solisanga to sangani Kinshasa Sound doit représenter Kif Sound ngape DJ Abdul manager il y a structure Kinshasa Sound où a connexion et a équipe managériale il y a Kinshasa Sound où a structure où bimisi ba artiste belé urbaine structure Kinshasa Sound où ezo bunda pona ba artiste belé lelo o ba la musique où en dehors ya rumba bobina banzembo belé salama na kata studio wana ya ngomona to yaki na moi mes souvenirs ils allaient à moi symbole et puis moi l'autre faisait on a ma foot pour que papa ACP la biso bako connaître Eurotal. Merci beaucoup ton papa c'est ACP là
Tango le papa tamboli sembo, ça veut dire na carrière na sans polémique, mais nzembo moko ta papa Lutumba rata. Mais le lobo artiste et musicien pour na asala succès pour na alingi polémique. Alingi faut abaka jeton na kata nzembo na ya mona jeton de côté qui c'est album. Donc sans jeton ba utala été ba ko kaité. Il faut ta insanité na kata album na ati ba bêtise ala ta moitié nu ba danseuse pour que ateka le lobo et ça la soni comment papa Lutumba le bakeno a kolinga ke Félix Oise quoi na Kofi Olomide ba vanda et c'est comme encore mikolo ka bango mi balé ba artiste minene na mboka na biso papa Lutumba abanda ko bala bango bongo okoloba net ni. Bon, moi je pense que dans tout le banc tout à l'heure monsieur Kofi Olomide qui est notre icône aujourd'hui vivant aussi. Kofi Olomide c'est une star de la musique rumba. Félix Oise quoi, un très grand parolier aussi, une star de la musique. Bazaba, grande personne. En dehors de la maison de parents, sont des responsables. Nous, on n'a pas encore beaucoup fait ce qu'ils ont fait pour la nation déjà. Basali, œuvre belle. Moi, je ne pense pas que Papa Lutumba, je ne pense pas. Il peut, mais il peut le mettre ensemble. Vandi Bangomba, devant mi soit battu. Tout le monde va te mousser, pesa wambo, pesa la mbote, pesa ni mbote, mais l'homme est raison. Ça veut dire na motema mutu, yemora ibinde marambeza. Moi, ce que je souhaiterais que Bangomi balé baïba, c'est quoi le problème? Oh bah oui, la rabana ba raison na bango. Na ngabana mieux placé, mais la conseil tant que les qui na bango. Grand prêtre DJ Quadra, bomelara mutuno moto, waze quoi, oui pera baïba peka que non, wana pe mutunayo, boye bana avant. Bozo continuer et vous allez payer 5 makas tout le monde a bino unité on a pourquoi pas featuring il y a un tel la musique congolaise comme mutuma salinze mbande bandeti na suka au finga mutu. Alors moi je pense pas que la musique ils ont créé haine moni haine bota ba suba futango mukolomo ote tango sali mabe ba mukomso ero futango oye ba route ozaka gidi ba pas au futi maramo salaki ça veut dire mutu na abomba reloko na lona un bon matin revanche Jérusalem donc to budolingi ba en on ezalate tozi moi chance mon cœur maman mboka mon cœur kotala baninga nde ba évoluer à Libanda en tout cas le lobo ba nigérien ba camerounais banane en tout cas bazala peine ba guerre entre bango mais au monake en dehors il y a ba guerre na bango musicalement loyalement baza ba artiste au bazo défendre d'abord drapeau ya mboka na bango so tali na ba concert au mona concert à Wizkid Davido ay au tali concert à P-Square au mona n'avait pas tout fait sabimi wana matina podium. Ndenge pe musique à Congo faisait la bolingo wana faisait la enfin que drapeau à Congo c'est le Congo qui doit gagner c'est l'Afrique qui gagne bien sûr mais c'est le Congo d'abord. Félix Oise quoi Kofi Olomide avec beaucoup de respect on vous aime beaucoup on veut que la paix règne entre vous voilà quoi Papa Lutumba bon anniversaire encore une fois de plus donc que Dieu rajoute encore beaucoup d'années. Papa Lutumba ngana yé déjà na olia foufou voilà oh Abdou 12e minute. Ça Congo, ndepende pe oyebo na kangyo pe kambala moko, na kangyo pe mbala moko artiste en danger, le lobo et analyse nyoko ça par rapport à carrière Papa Lutumba 60 ans, ça s'est fait depuis 80 ans na okolobani par rapport. Bref, Lutumba c'est vraiment bien Bible. Bible la musique congolaise liée. Alors souvenir à Lutumba et kaka moko. Ba kiti na ndako na ngai bukana, tanga na TV. Viens à poto hein. Assemblée ba kiti. Il y a dans le bakita qui toque pour Papa Lutumba Simbaro. Les logo yo retenir ngwa. Ya ngona kana bomba na fana kita bien. Pour na musique yo retenir l'autre. Non, azali bambe bali moko oyo vraiment to bossa na raté même ba mso comprendre te ba nzemba tata wana etikali libela mais ba ivi pane bango o ba to yebike asa danger azali mutu moko atia ka ba to ngati ba Lutumba ta mokolo moko te vraiment que na moni pe ba junior bazali wa Lutumba Simbaro pour moi c'était un exemple. Voilà, merci beaucoup Garnet. Nous continuons. Kakande na lobaki que tozawa par rapport il y a anniversaire, il y a Papa Lutumba 80 ans, ça s'est fait. 60 ans de carrière alors on n'en peut rien, nous sommes là, la presse très bien représentée pour honorer toujours Papa Nabiso Lutumba Simaro, wana nazomona ba maman, bazolamba, nazomona nyosu na bani na maman ngandi na moni awa. Maman bonjour. C'est votre tour na noté. Maman bonjour. Bonjour. Maman, totuna kio kaka, mais totuna le sous parce que Papa Lutumba Simaro azan nzoka munene pona ko lieza na mukolo moko te. To kata ka ndambu, yango to kata pe kaka Papa Lutumba ndambu azan nzoko. Ngana bien ki munene leki tellement trop. Maman awa yo zanani. Ngai. Naza cuisine moi c'est na yeme, naza pe cuisinière na ye. Ngai nena vandia. Cuisinière na ye c'est que mtu bane ko lambela Papa Lutumba ba lubu. Ngai muna lambela ye.
kolamba wana biloko nini o papa lingaka mingi kolia taba ngulu makayabu légumes verts donc mbisa mai na mbisa kokauka ya kokalinga mbisa mai pe il faut lamba ya linga sauce ne za poa mai soki eza mai boyokana te soki mafuta likolo mai na se akobwakelo yango na kovana nde ovana na papa Lutumba eloni yo retene pa na ye d'abord tant que baartiste bazaka mwa lolendo mo bacomportement moko boye surtout na belle famille akosaka nga na yebana nga nde Lutumba simaro yo soki ntango ovandaka ntake belle sœur oretena nini pa ya oretenaka nini na bomoi na ye lelo soki bande oloba te namonana nga baartiste mais papa Lutumba papa moko malamu ta ndenge avandaka na biso en tout cas vandaka ne bien tovandaka bien mpe apesaka biso atoli fo boyeba koyamba bato soki bato bayawa fo bozala na ke ya koyamba mutu nyonso azala na mbongo te il faut koyamba ye malamu linga moninga na yo mutu ndenge ozomilinga nzoto na yo toli yango napesaka biso. Voilà, merci maman. Donc oza yo mon côté namoni bilubu awa garnet zola biso maman ndenge azobalola quiz yango nde tozolia na mokona lelo. O eza nini eza quiz eza soso yango nde tozolia lelo parce que anniversaire à papa 80 ans et bébé bazolo tango mais papa comme ça on a pété maman bonjour maman. Bonjour. Maman kombona Ani maman Ani beba. Maman Ani beba tomoni ozolamba yo za nani papa Lutumba simao. Nazali mwana. Okobenga ye papa. Na benga papa. Siko lelo yo boye 80 ans ya papa Lutumba pona yo tosala ondenge nini. Zo lekela ngai. Na ba musicien nyonso zo lekela ngai na papa na ngai. Na makambo ya sali na mokili oyo. Ezo lekela nga mingi koloba te o nzambe kaka abakisile lisusu akokisaka santa pona ngai na suki wana. Akokoma santa pona botema molamu na ye. Voilà, merci beaucoup. Nous continuons. Maman, bonjour. Maman doki ma caméra, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc Garnet, nous sommes là pour faire le travail et le temps pour moi Nabimal sous Libanda pour que nous soyons invités monsieur et puis nous allons continuer. Voilà. Voilà, très chers amis internautes, 42 Toloba qui Kutoza, papa Lutumba Simaro, par rapport à 60 ans de carrière et puis 80 ans d'âge, alors ils ont facilité comme ça, âge surtout d'artiste, Tebi Kebele, Koufa moi avant, par rapport à Simba, par rapport à vie, à menace sur terre, mais papa Lutumba, ça, les carrières, moko sans polémique, si le lot, ana polémique, te, ana rankina, moutou, mon côté, azana pona kosangisa, ayambaka moutou, tuba, na mikie, moukolo, nyonso, azalara toujours papa, alors, na kati ya koye papa Lutumba la pe chanteuse monene ya mboka na biso Chimène Folo ba Chimène boye biye tango boyo kaka ba voix wana sepesaka bino te yenda ba artiste tout musicien ya mboka na biso baza na voix ya Chimène Folo donc o azana voix Chimène Folo te atombola musapi azali alors nazana awa Chimène bonjour. Bonjour ma chérie. Chimène Folo to monyo ay papa Lutumba yo sani naitala pepe na yembela ba joyeux anniversaire na ye. La pépé tout le monde côté qu'on a payé sakana nango beaucoup ko sakana nango. Est-ce que par rapport à l'anniversaire à papa vous pouvez raisonner que vous sakana nango pour la bandi motivé par Lutumba? Bon on est à ba cuisine interne mais je crois que tous ça on a tout fêté tout déjà les lotis tout fêté ngala za bezoka oyebelanga nzemboni po papa Lutumba azanzo komo munene ndela lobaka azana ebale ongala lingaka mingi ebale cœur artificiel azana eau bénite azana banzembe ba verre cassé sikola banzembe papa Lutumba moi mi balé kaka ponilanga mi balé oko yemba bato ba vanda papa tolingio makasa on a encore besoin de toi nous avons besoin de papa Lutumba jusqu'à un moment où tu as besoin de papa Lutumba. Voilà qu'est-ce que tu peux chanter pour le public na yopé hein. Je vais chanter Tongo ya lelo tongo ya makambo ima moimo boy ko bima lelo tongo ya makambo mamae na pekisa kioko kende na linga kete poto kabona tala lelo mon pepe mapoka mamoima ebale ya Zaire na boye memela ngango chéri o sango na yo ya mawa. On a des titres. On a titre lango verre cassé. Yembe sumusu. Verre cassé mususu
Maya na mimpikoli suki na moto sango na yoki na bonde konzima nazangi confiance na matoi na ngamoko toto ekomi somo somo moto waliaka na ngasa ni moko lelo ya koma mbanda oni yokanda lokola liwa osalizo balokola ndoki ye. Tant que mon papa le Tumba le a carrière n'est sans polémique et tant qu'artiste musicienne et le honnête nini pour le lobo et comme pour musicien té qu'il faut ça polémique fa finga mon album na ye faut te ba insanité mais papa le Tumba tel que ça langoté et le non nini. Donc moi je crois que il faut le belabiso ezara que exemple photo landa yango parce que asali carrière na esa ben sanité sans ba polémique mais ava au Lutumba Simoro azali le preuve en eux aujourd'hui il y a plein de monde parce que ils écoutent déjà début il y a journée non tout comme après-midi il y aura encore beaucoup de monde. Donc, ezara exemple, et là, que la musique, ça ne se fait pas seulement dans la sanité, dans la polémique. Tu peux faire la musique sans quoi que ce soit MAB, mais aux Alaka, icône. Aujourd'hui, tout le monde icône. Donc, c'est un exemple vraiment à suivre pour nous autres là où toujours bundala bundala. Mais ce qu'on étant qu'artiste et musicien lobby que non à cause CP là a obligé té mais papa lobby à cause CP là que les loyo amona Koffi Olomide na waze quoi baba ne sika moko et le côté bi que waze quoi baki pour que aso na Koffi Olomide il faut s'attendre à nzambe baso la chose impossible. Donc makambo yo na habité na lobani mais je crois que les makambo faut ba mikolo ndeba gérer yango. Kanda Izalara, Kanda et le Bissa, mais je crois qu'avec l'aide du Seigneur, Kanda peut diminuer. Je crois qu'il faut que nous débat gérer en haut. On peut la hypocrisie pour papa lobby, tu vas na kabe na assemblée mais na thème. Ma bende yangwana, mais ils ont bien vraiment ce qui ba papa ils ont bien. Je crois qu'ils ont peut-être cadeau à papa pour na Aniv naï peut-être. Voilà, merci beaucoup Chimène Follow. Donc Garnet Netozana Kaka, toujours Moussala, comme je dis toujours, 60 ans de carrière. Et pour nous comme ça, nous avons passé bon 80 ans de maman na likambouté, pour nous comme ça nous boy, ce qu'on parle tout bas, à commissango. Pour ça na biso zaki, à comme na 100 ans. Pour ça na biso zaki, non papa a ou mais la lisusu, parce que tozana besoin na ye, tozana besoin papa le tumba, na musique na biso pour ba bloc on a lo bakawa na ba verbe na ye to ba tata que les poètes ba poésie na ye makamba lo ba cc oya lobaka donc ça fait vraiment plaisir donc na habité na moni concert na nga kotimba moko na habité ezaka na nini ngo malika to moni ope awa oye pour na papa le tumba les Kardashians de la presse au lobani. Ouais, pour ne pas le Tumba, en tout cas, vraiment, joyeux anniversaire, en tout cas, 80 ans, ils ont facilité parce que ils ont pas bon souvenir, ils ont pas mauvais souvenir par rapport à monsieur Baninga, monsieur Akulana, bango commission en tout cas, ils ont grâce pesant ngolu, ne balobana mo qu'il faut autambola na droiture pour mon abola mwanzambe. C'est ça, yango tout monde papa le Tumba 80 ans, en tout cas, vraiment ba fleur, la famille naïe, vraiment joyeux anniversaire, ils ont vraiment plaisir, les journées ils ont aboué. Et puis, donc, ça est battu bien. On a peut-être que papa le Tumba sali carrière n'est sans polémique, mais nous les Kardashians, qui n'est pas la carrière, nous les journalistes, mais là pas polémique. Et le côté, bino qui est une équipe nationale, na les Kardashians, bon thé mana événement papa le Tumba sali, tout va belé, mais na makam na bino balan ba belé pour mamsu ba yate po, na le balan la ba Kardashian, te msu ba yate po, na le balan na équipe nationale. Na lobby Jemima, mon papa le Tumba ndaza na kosi 80 ans. Par rapport et ça pour na ennemi na batuté par rapport à sa façon de vivre azaki na ba respect belé na Nzambe malgré azaki musicien c'est ça yo kana biso koloba nanga te que papa tout mané azana ennemi te disons ennemi te mais mutu mo boita musu sa préféré aza musika na yi la finga na télévision Teza oh même tout ça tinga musapina du no bona finga te pani oh mamni no bo sana na sera ba époque coloniale ya ba sera ba manike na ba papa le Tumba yo bisanga ba discussion ezalaka te entre bango Maniké na papa le Tumba, Kardashian, Malika, Maniké na papa le Tumba, de baba série moi quoi. Baza génération moi bata époque coloniale. Oh mais c'est ça non bon Dieu bisinga papa so ketia papa micro so tourner papa ebi chombe ebi so na ebi chombe nga so tourner chombe na yo kaka na masolo. Ba Maniké ba ebi ba chombe. Bilo pela partout kaka ko finga partout kaka. Yo ni muto tourner question yo on a répondre yo. Oui, c'est toute une vie et pour
pour une personne comme moi, cela m'interpelle parce que je suis sur la même lancée. Si vous le permettez, je peux dire que je suis parmi les musiciens de ce pays qui ont eu une carrière longue. Comme je vous parle ici cette année, je totalise 50 ans de carrière. Donc quand je vois les 80 ans de Simaro, si vous enlevez les années de naissance, donc vous imaginez ce que peut être les années de carrière. Et je venais de le dire tout à l'heure, moi ce qui m'interpelle ici, c'est bien sûr la joie, c'est une grande émotion, mais c'est aussi des gros, je dis bien gros points d'interrogation. Simaro a beaucoup travaillé pour notre pays ici. Je voudrais qu'à cette occasion, quand lui, il dit qu'il va dédier sa guitare au président de la République, je voudrais que l'institution qui gère les droits d'auteur en monopole dans ce pays puisse aussi symboliquement lui dire « Tu as travaillé pendant X années, voilà ce que tes droits d'auteur représentent. » Parce que je sais qu'en ce moment, il y a une très grosse bagarre en France sur les droits d'auteur de Johnny Hallyday. Lutumba n'est pas encore parti, il est encore parmi nous. Mais j'ai dit qu'il serait grand temps qu'on puisse se pencher sur ces droits d'auteur. Vous êtes, c'est un lieu d'histoire, c'est un lieu de très grande mémoire. Un homme, auteur, compositeur, musicien, poète, philosophe, sociologue. C'est l'âme de cette commune de Lingwala. Il vit à Lingwala parce qu'il aime Lingwala. Et nous de Lingwala, ses enfants, ses petits-enfants, nous l'aimons. Et Lingwala, cité des cathédrales, cité universitaire, cité parlementaire, tout ce que vous voulez, désormais, grâce à lui, Lingwala devient la cité des poètes, n'est-ce pas? Et nous rendons, grâce à l'Éternel, de lui accorder encore et encore la longévité. Vous savez, quand les gens disent que bon, Lelo, Papa Lutumba, Akwanosa Otika musique, non, musicien sont à retraite. Soué Nabisoba na lingua les ali que via Rose à retraite. Molière Alobaki, un artiste meurt sur scène. Hein? Il ne quitte pas la scène, il meurt sur scène. Donc pour Nabisoto, ça Melanzamba Pesa Nguya Bokassi a continué œuvre. Rien que par sa présence, ils ont déjà Eloro Moko vraiment yamunene. Tout ces peli ne bakonjamboka, bayoki lolaka, pour ça Biso bana Saint-Jean bana Lingwala, et ça en sorte que Champs-Élysées na Biso. Oba bengaka kala na opesa suko mwana te oyo komi lelo oyo avenue Lutumba. Et ça Champs-Élysées pour bato baebi Paris, c'est la plus belle avenue babengango au monde. Nous la plus belle avenue du monde aujourd'hui, c'est l'avenue Lutumba. Donc oba fandi pe na New York baebi 5e avenue. Pour na Biso 5e avenue na Biso ezali avenue Lutumba. Donc tozo bunda po monument ya vie il faut mata avenir c'est mon ami monument pe bana Lingwala eza elo mote ko l'état pesio bonate eza ka initiative à bana Saint-Jean initiative ka bana Saint-Jean de basali monument pona kolakisa bolingo bazanango honneur oyo papa poète Lutumba Simaro asali pona biso papa Lutumba vient nanga papa nanga. Donc, nga naza mwana kati ndé na ya na pas père na ye pas vie nanga nga na papa Lutumba vraiment je peux vous dire que il y a une affection à papa na mwana affection à moi n'est pas à papa na ye. Vous savez par exemple sur un hôtel Emiton depuis 2012 au côté monument ya vie Lutumba eza na kati soko nous avons matin hôtel Emiton tu as le plus beau vraiment tout le bas portrait en Hamilton eza papa Lutumba tika bisote eza la mukolo anniversaire eza la matanga eza elo nyoso komelanga na vie na ngai na fandiawa omona ka taza na poto ka moi fil prof sango boni ndenge nini malam mbok eza bien malam donc sans papa et puis awa na yeku na kamunde na kutibina ponga na kota ka chobo ata na sima mais aussi omona Kofi Olomide le grand aza mwana papa Lutumba le roi papa si a lobby pona bango babi bien que zandingisa hein ezandingisa monument ce qui Lutumba a lobité nani susu akoloba ce qui ya si a lobina na robakisa suna likolo donc ezam mokolo moko ya bien que les deux grands artistes musiciens Félix Oise quoi monstre na Kofi Olomide bon pao
à l'occasion de cet anniversaire et aux Alabés. Mais je crois que moi, non, c'est ici là, non, puisque j'ai suivi il n'y a pas très longtemps, Félix a dit que Likambo Satana Nanzambe Baba Solo là, ils ont sauté, c'est ici là. Donc, il y a la question, il y a calendrier, il y a rendez-vous, de façon à ce que, sous l'instar, patronage à Papa Lutumba, les deux artistes vraiment, dans limite que Morona Banga Robo et surtout qu'honorer journée à l'élo Ezali vraiment je ne sais pas comment qualifier ça. Son Excellence te moni ndenge papa sali 80 ans naé au moni ndenge musique Ezali moi morceau moi ndambu ya quelques titres moi ya ndemba papa sala bien Ezali belé o ngana zolinga parce que na benga rango Ezali chanson testament Ezali nzembo testament ya poète Lutumba Simaro mokolo na kokufa kake ekobetai tina tima lobela bato maloba na ngai ya suka foto na nga bakamata basala monima soki mopaya aye balumela ye nsango monima ezosala meza lingwala boulevard ya ngwana mopaya nyonso to akoya akosincline na mémoire na monument ya papa akoleka mpe akotambola mpe na avenue Lutumba donc eloko wana sentiment eyali ya kokumisa nzambe na ngai nazali parmi baponami oyo nzambe apona bakoma na age wana oyo boalia wa mwana azali te ozali bakoko parce mwana ngai liboso na bote na 60 aza wana libanda donc esengo na ngai komona bino bakoko na ngai kosola na ngai lelo ezali esengo mingi me kisi ya eloko bakutango na mokili tokutango na mokili qu'est-ce qui prouve que bango basala bakisi parce que lelo oyo soki okimaka mbango okokamata kisi ya mbango mais soki ozalaki na yo makolo na ekokaki na kokima mbango te ata ozwi kisi ekotambwisa makolo na yo te toloba ke bazala oyo babotama na talent oyo ya solo bazosala misala mais oyo balingi basala lokola parce que tozalaki na quartier moko totangaka na ye d'ailleurs la classe azaki na mayele te tout ça azosala succès wana obungi parce que likabo na ye nzambe apesa ye bapesa yango na yo te osoki baoteka na magasin okoki na osomba yango wana ezali likabo na ye mingi bazali lelo balimbisanga bana na bakoko basoi-disant artiste mais dans la vie il faut toujours koyebaka ke okoki kodiembela na yo na vie ya moninga moko boye étoile na ye barayon étoile na yo mpe faire vivre yo oresir mpe na vie na yo mais na kati ya génération na bino ezali mingi te conseil papa Simaro akopesa bango ya bolingo te balingana olobaki ke esengo na ngai na concert ya le 23 baartiste nyonso ya minene bazinga pembe na ngai Kofi na uto soane lelo alaki ngai ndenge Kofi ayaka na ba anniversaire na ngai nyonso wazo quand même ma naza papa akolo ba nyonso te na bandeko na bino mosusu OK papa il y a 3-4 jours na kendeke pa ya moyembe moko monene on a kotanga kombo na été siko ba usepela na été na état de santé na nga oyo na poids na nga ya 80 ans ya koma non pas na nga te mais nga na komi pa ina ye manager na nga témoin chauffeur na nga témoin na kuti ba garde boni azali oui dila to tala non motayamba ka batazana no te lelo asalite manager na nga bengi. Bon, c'est pas un problème, c'est l'organisation. Mais tant que vous avez tous les gens, le que papa Simaro a yaki awa. Au salini. Il faut bien. Au monique, éducation au babot, na bien abino, na éducation na bien abino. Ce que moi na moi c'est balobi na yeke, aux allez mal éduqués. Dans mon bel na yé. Les alliés étaient, les babot na yé. Wana tokoki koloba ngo na téléphone te na tangi pe komba moto te mais na zep sabino esali na esali kaka po na fête oyo na bina kei
n'a invité personnellement à Zala Mokoloana le 23. Na Kendeki. Si on a une caméra dans l'organisation, on a une bande qui est à part et le Cambo est salami 2 fois. Est-ce qu'il y a un message? Comment il va pas? Si on a dit ah boyawa, bayambi binot. On a bien que bino balia. Message comme que boyalia ngami non, beaucoup de sana ba bana ba. Voilà, et salami 2 fois. Babali bosi za kinani. Na kotanga natangi komba motuté. Na lo bakaka na kati ya génération wana. Heureusement que c'est lui là. À 5 ans permission, plutôt à 5 ans pardon devant un pauvre meneur. Moto lokola waze kwa na utaka na ndako na ngai na kei ba garde ba kutsa papa na kei na koti papa boni na yekolia na sala bango plaisir ndenge biso to yekola to kola ndenge wana succès ezali poids na lobaka na Carolito na RTNC succès ezali kilo ezali poids moko kumbi yango na moto mokolo kumbaki yango yokaki pasi te mais soki ekiti mpo otombola lisusu okosentir point naza na esengo nga naza mwana lingwala nabotami awa na balabala oyo esangi 226 nakomi mobangi kaka awa nasombi lopango awa esangi 231 kaka awa balabala wana baflama batapesaki kombo wana mais lelo soko mokonzi ya mboka mokonzi ya Congo alobi non topesaka mingi na baninga à titre posthume et papa Simaro napesa ye ntango aza vivant eza na esengo famille na ye esengo bana lingwala nyonso bali na esengo je crois que baartiste aza mpe na esengo mingi autour na bango mpe koyala. Voilà, merci à vous tous qui étaient branchés, scotchés. Vous avez compris que Tozala Kiwana vraiment te couvrir manifestation Oyo. Vous menez papa lobby, membre de famille lobby, belle-sœur à lobby, DJ Abdul à lobby, tout Bazala qui a célébrité, lobby vraiment Tchaka Congo à lobby, Bangotu lobby, alors ça vraiment plaisir. Je remercie Garnet qui était derrière la caméra. Merci à mon boss, maître John Sima, au double boss, double brassard. Et puis à la présentation, c'était moi, Jemima Ibé, le gros bébé de la presse congolaise. Merci encore en big citation à JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas. Je vous aime bien de partout dans l'Ingibino, tellement trop. Patricia Baramoto, Londres, Belgique, Ozawana, Roger Kossama, les équipes bombardent depuis 1000 km. Je vous aime bien, on se retrouve prochainement toujours dans l'émission La Micro libre. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.